Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. La qui sent la vidéo, on a place na fingi goga imbécile. Place na fingi goga ebe oyembate. Qu'est-ce que vous appelez par injure? Njora wa bana cha mal à l'aise. Lelo pesi e gloire na mutu oyo auta okufela tata o préféra ka o blessé. Bon moi ndem to créer na ba problème. Est-ce que ngana vie na ngai wata ngana ko lingo? Lelo père na so clair na ko lingo ti. Tu as blessé un orphelin qui venait de perdre son père, qui venait de perdre son père. Au préféra qui prend ça que no lela deux fois ba bien na tombeau. Mais pona njora lelo memi njora na poto. To ça la ba hypocrite. Ngala on hypocrite. Moi, je ne nie pas mes paroles. Et madame, non, 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 cerveau. Et soit n'enjora kena poto na latine. Mi soto bandi latine. Prends ça kena voyage Angola. Il y a ça là tout prend ça l'on sala. N'tera kena poto elle était contente. Elle était très contente. Mais le lo a fini goga. Le lo a fini goga. Ça a encouragé elle la fille. Oh. Ba motaka ba masaka kabal ba yokana ba on bastie la fali poisson. Ba funda fali ba ke moi ba lo makama mwana bango ba Maniké chango na mutu na ba spiritus wa chelo poisson mutu na ba spiritus wa chelo poisson ngaso meli poisson na meli poisson comme un vitamine ngaso meli poisson na meli poisson comme un vitamine. OK ba nyo kama na ba onte na omela o mona ninge landa famille na bango. OK amemi Maniké pa mokoto ba wangila après ko ya na ye abimisi poto na poto mabe poto salité. Très bien. Parce que et ça la na famille nini et ça la entre semeki na semeki na ye na obi eti bato ba olo bana dénigrer poto fali makasi eza bato ba mayele te na lobaki na voyager na bato o il fallait pas na voyager na bango oui pona mwana na finga ba insanité ba kanganga yi prêtre na ye wana kaka atinda ka esuna ba soda ba kanganga 5 jours de voyage ba yana ba soda kamba ba tricking ba kanga leo na yo yeba ke Mike Lokama pas akana jiwa leo na yo yeba ke Mike Lokama pas akana jiwa leo na yo yeba ke Mike Lokama pas akana jiwa oh ba tricking ba kanga siko kale sona ya kabelenga yango na sambite nga fuka mika grâce na bande yango na beti boko c'est un signe de présence banzambe ba oyoka grâce soki yo pesa kingai ata tanga ya mai o tchakna mnora na posa mai grâce nazui ana na nga na tie nazui Rachel na ona tie grâce omoni malédiction eza déjà en cours omoni malédiction omoni na lobby na bengi bankulu nyoso na bengi na kwa soki yo pesa ngelo ko te kaso tambola na mwana na hôpital na Paris. Si on s'en a démenti, mais pour l'ongwa, il y a un bolongo. On pense à notre malédiction à l'ongwa. Na ute écoutez pas fali madame na kumisake na kumisake papa na kumisake écouter na tanga ko communauté. Na kumisa mwasi. Eloko ya bomolo ya salité ya peta sangola teka bo bana teka baba kisa bo koko to ba ndumba. Ba ebaka na ke lo kumise poza na nini? La baby si ba jeune fille ko lembula ka bana ba tout ça makolo Ernest molei mungu ngana ke okumi yo okumi sanjora makasi bino molia amungwa na mukoni na kofunga makolo mutna ke olina ke pota mutna ngana kati ngamo na mwasi nga yembaka nga ali amungwa ti yemba nini nga yemba na micro yemba onde nga yembaka nga ali amungwa ti yemba onde nga yembaka nga ali amungwa ti yemba nini nga yemba na micro yemba onde na yemba pa mbali na ngana ali amungwa te ngana chanteuse non là tande moti lande nini naza bakata ba okina bango ba okina bango ba ozonga biso stocké to zonga tanga na ya yo déjà désactivé le problème c'est que comme on connexion Nintendo va désactiver kasi moi ba OK yemo ba to ba binzabe en tout cas ba tivalé de bango malikete les mères a bien regretté pourquoi kina na binze la mort des mères il regrette pourquoi qu'il a son diamant il regrette na qu'il n'a pas azanga place en fan il n'a pas besoin de ça il n'est pas anti-valeur parce que non ça la santa buna mwana nga olongwe bilamba ça ko sonité mwana nga yimutaka na ça ko sonité mwana nga so so mono tambo na nzamu na ka mutaka la l'hôtel qui m'a demandé pour na poulet rôti poulet ntasomeni nga soso na kwanga akotinga na chambre na panzima non sango na ozongi sele avant na longo internet yende pa no pesa énergie suka alors bon mona ngona misu papa olongwa motika internet nena tikako mona continue otiwa mba na ngalinga suste na zemi poza na ngoli su toza akata ya jeep na mona kitsekwa longole kitsekwa
solo mbuma valise nga bi ngapelo kwa mnoko lala tena nga mndeni bino bwa solo boye to komi kuno akomi kolala ta ko finga ngo sexanga o sexanga kapo natala pena abenga sachet FBT et SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makamambongo sala ngo awa. Namona kiaza ka lokiti na yo tuno sa nini? O eza chance transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Baladi ya Kevin Pandale, Ketchou. Merci na abonné tout le émission Nabiso, ba vérité à nakata chaîne Nabiso ya Congo, Liziba TV. Vous continuez toujours côté la chaîne Nabiso, vous continuez toujours côté la Congo, Liziba parce que y a mon épée ça bino force, y a vous c'est quand la stress parce que ah ouais ça dio mon qu'on a maniqué, rien à dire. Vous savez là qui n'a rien émission ça là qui a zongi les sous pour aya sous pour makampo azaki na ngo pour ça ya koloba parce que anakati ya chaîne auto ça musala kitoko. Merci na papa Paul Fiki pour FBT Misalande, merci na maman Nathalie Fiki pour sans oublier ya Gisèle et Tati maman Versa c'est monté ma prince Giclo Winner na Pécho Mbote puis na ba pense ba lingara biso ba c'est plan pour continuer toujours côté la biso aussi que na blessing fraise blessing fraise boenze Kambi na peso pe ba moto bisiko zali pe na tout bolinga Kevin Pandale Ketchou Simoni Kamba jeune millionnaire sur la mope ali Kamba Simoni Kamba vous appelez na de John autre ya battre sur la soli Kambango bonjour na fanda na te asak awa beba longa la kitio non pour manique mtamkusa fanda kia atiki babintse kwa atiki babintse kwa na ya na kita ya atiki babintse kwa yo poliko yamba n'importe ko yamba mutu watala mana ete mutu mo boy pa il faut ngala linga groupe na yo la China na sima ba yo kaka avo ba mone lonte mungu ba chindo moko boye bangona ba grâce mbizi ba chindo ba tuma mikuse ba chwa ba benga biso ba nto benga ba chwa ngana ofana ota poso pena mo sa telema boye mbinga ota ba chwa penza ba chindo ba zo ba faina kinga pena fana ani ke yo ka eza plateau est-ce que tete ngana ofana na kiti ote na ofana te ngana ko fanda te na ofana na kiti ya fandi te eza binte anglais za bien matata na camion moko na tono kene kotala son excellence Gilles Lingeti que je salue en passant IGF azaki na kincheko na ba peste wana ba na kati ya mal batanga ma valise sur la parfum pesate ka sur la valise kota pa ya tanga sukombo na loko eza mupanzo ozala katomba lo mutu so tende ba kobola mana o bola maneta filme na fanda te panda na fanda te na fanda te c'est la plateau moi quand na fanda kiti ya place na kumbe yo vanda na vanda ngala fanda na kiti ya fanda je comprends pas na fanda te ngana fanda te en tout cas Paul Fikipo, mobile ya maman Nathalie Fikipo, FBT Misalande. Il faut respecter les gens. Enfant d'athée. Enfant d'athée. Qui tu es en machin? Oh, on va voilà, on va si tu me chindo, mon bafandi, afandi pe qui te met la fandi kaliboso. On va dire. C'est émission. Manike zaka moto asko vande oki bien mazala ikata wana pa vanda problème ya te mais senga mona kina wana mi avane o mulai ngola iza anglo nde yango boye Italie ka anglais kaka ndi compte manike na habité merci na de tout ça va c'est quoi oui ça va bien je salue tout le monde on a pesi mbote na abonné nyonso ya Congo Liziba TV abonnez-vous massivement parce que en tout cas pour votre information naza plus awa so moninga na chaîne nanga te talanga pas les Ketchou parce que biso nous on la joue pas à l'hypocrisie nous on la joue à la transparence parce que toi mikolo toi badoté toi mikolo
tango mutu alakisi que non je ne veux pas tant mutu alinga c'est que moi tricage nga zaka na hypocrite te banda botanga na préférer ka vérité il faut cacher mulangi ala to kanga ukutanga na kacha mulangi non le baka vérité donc Congo Liziba TV soko lingi oyo ka analyse ya bien analyse oyo et ko rapporter quelque chose na vie na yo okozwa ya malamu oyo pena et ko soigner yo parce que ninge zawana ninge to fandi boye les ketu intellectuel nga intellectuel on va faire des choses bien hein la pesi mobile nga Erna Flombatable hein monsieur mon mari je le salue en passant la pesi famille nga mobimba mote kala tendo tezo bima ya Prince Babia hein ça na studio ndo tezo bima je attends ka di maman na ba maman boye ba kabobi ka manique de John Tokos ndezana Nicolo ba émission ezongi pour ba matériel ezongi presque une fois des aïrois tout ça la musala je attends ka di maman na ba maman le jaguar noir donc Anandonga la fille du roi la pesi batunyo so ba linga manique de John lui en seke na pesi ba moto faut d'abord rappeler Simon Ikama Asani les jeunes millionnaires Simon Ikamba azara penza na problème le voilà. Boss Simon Ikamba donc je te salue en tout cas je vous salue avec beaucoup de respect Simon Ikamba le boss bon na boîte qui peut pas sentir déjà qui était l'OP déjà Simon Ikamba le boss les jeunes millionnaires voilà merci à nos abonnés merci à tout bolinga Congo Liziba TV merci là le Monica Lobby alinga ba hypocrite moi je suis pas hypocrite moi je suis naître ya kosa na mutu nyos on a na posa ça émission mais ko triquer ndesiko mutu te bo triquer poids bon si c'est parce que ça la peine chaîne ka la vie moko eyebani pe apporter ba un plus bien na ba chaîne non na maman avandi bono va de toti musika to so na lelo to ma bezate kama di témoin les questions venir na zoka Jonathan de na bezate yo to ko parce que pour babi boko beba na boni ça avait problème te bandi pe le lot beba na rati beba na modèle mané to soana bino kutu te mais toi attention ma bezalati merci Maniké to so la sino to ko yambo awa je t'entends na je t'entends na t'entends wow tika no ka c'est belle voilà on a tenté na mutu koko ya ça ba problème tout le monde tenté la pembe on ti pari ana mate beti mulanga show on ti pari on ti pari so neto komoni miu nini miu give mo miu bata pota ba bio miu so beti pe Google miu oh miu oza combien oyo miu oh 100 €. Miu bongo what na kingo ya oh te oblo moto ya moto ta kaneza oblo moto Bagnesh ba ma château rouge ça c'est du Bagnesh oblo ba madame OK va combien on la terre va prendre ya oblo ma madame na ticket sanga Louis Vuitton ya 1000 €. Oh bana ya na ona facture na go bato ayebi ke la eza 1000 € na cop na Louis Vuitton na moko eza 2500 € poto baby catch ezate be lenge ezate na pro na Louis Vuitton na ti ensemble na ya survêt ya Zara donc bon ensemble à Zara combien ensemble à Zara oyo 150 €. OK pour côté ba 1000 € mikolo mais oui te catch basket na ya 1000 € na cop mais bien était comme un carton à facture pourquoi yandi ba beta nani ngobila kipula yebi bato ba yebi question na lata on a Paris na sana ngo émission bato ba ganga na siongo exacté non so si on peut sentir que non te oh te simba te oh basket oh ya eza okosa te na ate pona na se fantasmer na mi pesa ba valeur te parce que la valeur jamais nga na mona John na mona ana bandal ba yebi la valeur jamais na mona sopa i valeur na ba jeunesse tango na bu jeunesse tango otambola ozo sala ba délire ba ngba sa sondeni maintenant nous remonte les pendules à l'heure na pesi no tambo finga apesi no tambo ba n'importe quoi mais nga pe na okena ngobongo so lobi na likambo na yebi te na tikele nzambe nga na corriger na ba conséquences il faut boye ba ke ba musu bo tambo bana ba pouvoir te nga na yebi na naza yo siko za makasi so pour la malédiction quand on le jette et ça ka facile mais pour na longolo ngo na kokate grâce mbizi moi na lobi na mwana na kokolo ngo te na sekei
Voilà, merci Manike. Moi je vois mauvais Jimmy Bella ou na peso moto bisco zali batutu bolinga Kevin pendant les questions batutu Gisèle et Tati Mama Versas na moni comme la grâce mise aux tanga. J'espère que toi qui poto beaucoup tana la grâce mise boyamba na kutana na yete na boya na motema moko nzambe na likola zo kapanda oza mwana na ngane na buti chanzani na buti ngali kambo na yebi ke no eza lokuta na olobaki na olobango awate. Oh, je suis pas là à mentir. Grâce Mbizi aya Kishasa amona ngati. Abosana keto solo laka. Au moins il place banda. Aya amona banjora, amona ba Mike Lokamba. Na comme na Paris joli mal ngabi jamais. Grâce Mbizi abengi ya na Tom que je salue. Papa bana mindele. Akenana ya na Champs-Élysées, alia bloko na restaurant ya na mtafuta facture. Na boy na kepoto na eko sala 2 semaines na boy. Joli maya la fuka melanga na Gare du Nord na restaurant. Na McDo à Gare du Nord. Oui, McDo on a bien. Oui, bien, McDo à Gare du Nord, on a oh ba vitre wana. Manike pardon, azamutu na yo. Grâce Mbiza ekoya. Oh to sala eloko mo boto ya mala to ke pas Christian qui notre. Non ça ngo malgré moi ka joli kaka. To comme na bugu ya romona. Na zala ki na guwa na te pas. Yena za ko luka ya mula sa no be. Ko sala ke notre to zaina Gare du Nord, c'est la petit mo babo ya batanga ko mona. Akabelinga sandal ya Yves Saint Laurent ya mula. Non là on a une prochaine émission. Na ti sandal na Yves Saint Laurent. Grâce à mon sandal on doit na poto all ngana teke sandal basi balata nga bingana ko teke lo bénédiction nanga et lo bakabeli nga na teke lo te et yo ça to comme pas nani Christian Kino wana to eko sala moi délire wana to yambani nga bioza mukuse joli kaka joli mayala grâce il faut apprendre à dire la vérité bola mon yo sala yo lia mo ngavoda comme mais qu'est-ce que vous appelez par bolam ngale na sala bolam pour la laisser ombo to côté pas Christian Kino grâce to kuta petit Fali na mignon Abraham. Ah oui. Ake ayami ba mignon Abraham ya na nga debout. Ba bon c'est la biso place ake afandi na ba petit Fali na mignon Abraham ba tangu to fanzi alingi ayo fanda na bengani ngabi oh. Biso to côté restaurant ya na mko na afandi te ko fanda. Obon ko sopisa ba boy. O fanda te joli abandi ya na nga. Non pas discuter na ya na. Non, il faut pas mener mais il faut pas faire les gens comme ça. Comment toi tu n'es pas tu es sans tolérance. Grand frère nanga tellement que je le respecte grâce à Fandi. Grâce à Fandi, tiens ça live nenga vous invité comme ça live. Azolo ba abenga petit Fali à moi nanga ko fane place moko tête au lit à to me la bignon après moi jamais moi je fais pas ça. Ngabi si c'est comme ça tellement ka ke ofanda kuna. Bengani. Et na bengani sous deuxième fois. Joli otetika na nenge esila ki to bimi to ke auto ke feti mo na bonanga. Kaleso ya kabela ingai na métro na balabala na wapi. To appétail moko te so pas ça na kata voiture na habité. Na yebité. Donc comme na kata voiture comme ya restaurant au lieu et sili aduni restaurant na Christian qui yo kalisolo aduni biloko aduni do facture sali 150 €. Ouais. Allez makasi. Oh batie mbisi muni na Claudine Kinoa lobali kambo tant facture comment ba futa tuna titi grâce à Oliande belé bongo na ba live na etna ngana nya futa ya na ngambali aboya esinga be simbate ya nanga za invité nanga ya nanga nga bisa monga futa nga tu payes pas non tu payes pas cette facture to ko cotiser mbongo neto za ato cotiser mbongo joli aye o tia 50 €. Grâce pesa oya yo ata 10 € pesa ta za na ngote e ya olo kuta ata 10 € nzamba zo yoka azala na ngote na zo 100 €. Mutu kuta futa ngonani na bosa ko ma viango abengai de John. Boutique comme ça va descendre à binisa 150 €, na 800 €, na pèse le quoi je laisse ça pèse 50 €. Donc que ne fait mon gamme tellement que je t'ai énervé. Na bien OK, mais comment c'est nga na télé carburant. Moi toi tu es malade hein. Franchement vraiment tu es ça. Ouais, cher. Yo penza non na nyoso uto le kakuna aye akatiki nga na argentin na kitita ma keto ke fait tu na ba côté ba monika. Ah, ils ont simba kate ya sabing bata fait na yana manike na boyi na nga ba mativi wana na fani na tika na kata voiture ba kiti na joli ba umela pété ba côté ba tiki biso na argentin na voiture na ina kiti ta na ina kita ye mtazaki na 50 € pesa kuna ta ba na pesa sanda na ngalo ba tika na 250 ngabe ali boma sandalo ba kabelinga na mutu na zona pesa pona okeka na boutique Yves Saint Laurent suma sandal te yo mtoza na mbo ngabi grâce ça mba suka ko fréquenter ngate et aussi la wana boli kamba kaleson na ko mona na concert à Belgique na ko mona na Belgique
aye ko pousse na pembe nanga na ba filet alata ki lokwa mtao ke boaka monyama na kate balé alati ba filet ya minene minene na ba kete minene minene na on sa ba délire nanga na ba valdi na longo ko pembe eh mama manike fallait boaki ya boaki na tellement comment on peut sanga kanda na longo kaka na longo pembe na ki na ko sentir na ko sentir siko kaleson na ya kabelenga yango na sambite nga fuka mika grâce na bande yango na beti boko c'est signe de présence manzambe ba oyoka grâce soki yo pesa kingai ata tanga ya mai o chakma mnoka na posa mai grâce na zui ana na nga na tie na zui Rachel na ona tie grâce omoni malédiction eza déjà en cours omoni malédiction omoni na lobby na bengi bankulu nyonso na bengi na kwa soki yo pesa ngelo kote kaso tambola na mwana na hôpital na Paris. Si on s'en ça démenti, mais pour l'ongwa, you know yebo l'ongwa. On prend ça pour malédiction ba l'ongwa. Ah, ça se voit que maniqué aux oies qui taille l'eau qu'on a été, mais pourquoi grâce Coco Sabon? A finging les gars qui pète comme finga ba léopard. Yango ba léopard ngonde ba zawa na ba tchaka bité ba okeka nil. Quand yo ko finga ba joueur na biso. Azu kilo on n'a pas que finga ba chancel même ba beta bali mi bali ba beta bali ba nyoso yeke Maroc et Chef so 100-0 pour ba kenda mondial. Ba ken nil yo mo ngo pété. Ba to ba kenda mondial le loko ba ken so zaki ke ba joueur ya kan ba bambi ça ba 10-0. Mais ba ni ba besi ba ki si so sonité le to passer to beta na yo que no finga ba léopard. Et ba li okota comment okota na makamna so no ndeni. Hein? You surveiller fleuve. Non ma comme surveillance à fleuve. O fingi nga natali yo oyo tanga fingi ba léopard na yo sali live na lobine ne yaya na cheki ana nga na cheki Rachel totala na olelite olela tangsima miso okolela yo senga onini yo peso eloko nini alela tangsima miso okolela na olelite ko apprendre yo atokufi na prochaine vie tango ya okosela à quoi bon bobeba na pouza ndo yo expliquer biso marqué de kamboza qui est beaucoup comme na niveau ya ko discuter na ba live omoni bango ba ba to sentiment les questions ah oui baza ba fi oyo donc azo sala ba makambo moko boy na sentiment po at batu batala ye ngai nde na sabwe ba fan na nga na pesa ka bango vérité ata écouter ngani ah oui nga na muta mati vite abosen ke mtalanda ki on a Paris abosen ke mtalanda abosen ke mtasama kama voda comme a escroquer na prince mbongo na tuna yo na tine grâce mbongo na sengo mbongo no pesa na tuna yo na batene lokwa pasala musala afuta makaka oya kokosela nga okabela nga caleçon 12 ans na caleçon eza 20 €, 12 slip avec soutien 20 € ya pamba na poto 12 caleçon na slip na soutien mboyo eza 20 €, 12 yo t'es malade wesh oh wesh totala olela omona lobaka nga na mama nkongo to olela kandi na be koma mengu olela zelo mon tout na bisimbi na biso bana na bengelo mama nzinga na bengelo mama mafuta na bengelo mfumu ntaonda na bengelo mengu na bengelo mfumu mpadi ya yo kolela olela oyo pesa inga nga na nzimi nga tambola na moto na sala accident ana nga kinda classe sala accident soki yo pesa ngelo côté okotambola. Voilà, merci Maniké. Comme donc précisé bino pour na ya grâce mbizi na Maniké. Maniké a expliqué ndi bomoni bino alobi wana abi kotalanda ete yende mutu alanda ye Maniké lelo il y a des gens bazo critiquer oui toujours aux cas ba critique bazo bengo ingrate di bazo lo baloba wana c'est concernant to ndi ba trop photo vous avez un jour à bien répondre yote à occuper yote on a marre yo battre la diamant na ye diamant oyo simi na boko ko ici yango déjà omoni njora grâce il fallait tala njora mkona kufela koko na nga sekanga esa njora okunda koko alongo linette tuna njora yesu okona kunda kasa sekanga na lexi koko na nga esa nzamenga njora ifa kunda koko ka pasi nga na yoka bébé alela yo ebinga bien te lobana nga likambo na yebi te nga nzamba kotela nga pona kata apongi nga pena yebi kata pongi loko abino kotala se mabanga mungwa na o comprendre njo va répondre nga te parce que ça zo mbano na ye ayebi makamna lobana njo ka sekanga iti esaka nga binjo ka osimba mabela cimetière o kansanga simba kansanga nga kunda ya mosi ya kunda ya mobali. Mais tu vas comme que le boyo kanité bolela ni on a poto avion bolela kini ok poto bez vous avez un sentiment pour bolela au monde dans ça boyko les gens peuvent dire ce qu'ils veulent
les ketchou na ye moko fallait en place avant na ça na ba inya na za na bato mitu ça la bien té na za na ba intello té donc ba au moins tu vas traiter bon ba anti-valeur bande des anti-valeurs de bango au moins tu va yebi même pas diamant visa za diamant bato baba au moins que muta zui visa na pasi azui visa na pasi asukoli nzoto makasi na ba savon ba sango azongo na pasi yanga na zongo kana un CD na olela ngote dossier eza privé na moko aleki kuna epa Mike Lokamba biso ba voyo tolobi ba de ya bino ba omona na application téléphonique on va déconnecter. Vous êtes malade en tout cas vous êtes vraiment des illettrés à mort hein. Visa o ezakani ezaka dossier à plein ba yé dossier bino so atire bino ba potisi dossier communal o on eza dossier à mona mundela ebi kana bana 4 aibida de naissance nanga aibi na kota ki na bimaki bonyo kwama et puis série visa pour votre information et c'est si là qui so kana non mais no pitié et si la nuit vous avez 4 heures c'est visa c'est si là qui to so qui c'est si bata so kwa so za ba donc c'est si là qui on doit pesa ba visa na salle mandat ne si là na janvier déjà et ça kindaki sérieux nécessaire mais baza ba kata ba okina bango ba okina bango ba ozonga biso stocké to zonga tanga na déjà désactivé le problème c'est que mon connexion Nintendo va désactiver moi ba OK yé mon bato ba binza en tout cas ba tu vas aller de bango malikete et à passer en tout cas c'est pourquoi vous avez pas éduqué vos enfants vous êtes jaloux de mes enfants comme que les samoa na poison c'est ça vous êtes très jaloux hein. Bon mon application ni o bato na so finga ni baby ka ke na ba pesa so ba visa mususu lokola ba arena mususu ba ya série visa c'est si là que et on ba pesa ba visa belé pour série na aussi les mères a bien regrettra pourquoi que na bien c'est la mort des mères ya regretta pourquoi que na sunza mota regretta na ke na poto azanga place en fan à Belgique à côté de 3 semaines à Kimi on a visa 5 ans qui m'a 3 semaines à Kimi m'a lili pas que foot hôtel T tout ba ka vérité à que foot hôtel T à Kimi on t'a envoyé en charge à Zate ba kena na restaurant Franck bakanga ba miyibi ba yiba Franck Poutou nani na Aubervilliers ba yiba ba yiba na babe akena Alexis Wech ngamna kena samba likamona na Franck Poutou na kangisa Franck Poutou nemi likona bango bakanga ba moyibi na yebite mo na bana saka bimbo oni bungi na zaki na kati biye na Alexis bakanga ba moyibi ba filma bango bobo sentana que ça live et pas Franck Poutou bozoa bosiliki obani ko interpeller na bo gafé trop yoko to kima avant pour esika ofande ya to apena ndekote mutute na sina baki moto yo azaki afande ke pana bango ezaka nga na ola salon na biso na ola chambre na nga na ola douche ka ngai njoko afande ke pa bibi tanga gafe bibi pa bengani bokena ko sala ba live na kata toilette publique na photo il va na famille na ege obi combien ndaku de sa tangi banda za ndako akene ko fana bakene ko buka ba oluka eta ba yose ba buka en tout cas ba anti-valeur pe ba ba anti-valeur ya nga siko ndena ninga mabete na obi eti bato ba olu bana dénigrer pota fali makasi eza bato ba mayele te na lobaki na voyager na bato o il fallait pas na voyager na bango on a kenda boloko pona bango fallait pas na bureau eta pa bato yo mani ka okena bango ba fi nga na ke boloko nga bakanga na kena pa plaignant pona mwana na finga ba insanité bakanga ngai prêtre na ye wana kaka atinda ka esuna ba soda bakanga nga 5 jours de voyage ba yana ba soda kamba ba trikinga bakanga leo na yo yeba ke Mike Lokamba pas akana ji wana ba trikinga bakanga nga ya yenge beli nga na lota ngo pa na ndoto manike oke pale ke chuko kende te lo baka okende te kunelo ka mabesa ko ke te manike nga na mvuluzi na bisindi balobela nga ba ange balobela nga okende ko manike ko melelo ko nga pe fana pa bona na manike ko melate ba trikinga ko melate aboke na nazana ngo ngaiza sauter nena kufa kala na babino nyoso pourquoi pas garder silence na makambo manike pour yebisa ça neti
Abibi c'est un grand net, tout le monde DJ Vix a fait l'émission avec déconner l'homme ma bête. Il y a DJ Vix a déconné lenga, il y a déconné lenga, DJ Vix a comme à niveau na ngaïta, comme à niveau éducation ba na ngati c'est un phaser, c'est un délinquant. DJ Vix muto quoi DJ Vix a déconné lenga. C'est qu'a fini maman nae. Baba no ba finga ba parents na bango. Ba la éducation na bango. Pour mon colo mon côté prince a lobé la maman nae. Mon comment j'entends lobé la maman nae. Alors ça me faire quoi? Il a juste montré son indication. Il y a une anti-valeur. Il y a une anti-valeur. Parce qu'à se défendre, il y a quoi défendre. Il y a mon ministre, mon comique, non maniqué ma caméra ça les amabi. Parce que ma tali vidéo, ma non cette femme elle est intelligente. Ah il va profiter parce que la mon anjora qui va zana batuko. Mais batika na bango na yete, batika na bango na bango, batika na bango na yenga de chemin de la gloire, so ça na tembe ya ko tsala interview. Il y a finga wata. So ça na tembe finga goga pour comprendre que non, ngande le faiseur de mort. So ça na tembe. Yaka, biso to bin album. Boîte album album, dans ça la promotion Ophélie. La kepekuna pe na keka volontaire. Dans ça la Ophélie. Na vali Ophélie oui te bominga te dans ça la. Tomoni Sarah ci vidéo mon page na ye azoloba vidéo ngo to talango a lobby a critiquer au makasi par rapport à bio les ofinga les comme ça le wata ofinga wata wata tango benga na ndako no lobi kenjora o chao ma l'aise olongoli prince musala sikondo o memi prince na njora na poto sali onde o sali ngandeni pona ça clair dans sa hypocrite njora wa banda o chao ma l'aise lelo pesi e gloire na mutu oyo auta okufela tata o préféra ka o blesser bon moi ndem to créer na ba problème est-ce que ngana vi na ngai wata ngana ko lingo lelo père no so clair na ko lingo ti tu as blessé un orphelin qui venait de perdre son père, qui venait de perdre son père. On préférait qu'il prenne ça que nous l'ela deux fois pas bien à tombeau. Mais pour n'enjora, l'élo même n'enjora na poto. Tout ça là bas hypocrite. Nga lanza hypocrite. Mani komisima miso s'il vous plaît. Nga lanza hypocrite. Ona mwana yo. Abili sa vidéo. Yango zato tal to like sayo acha na page ba tindelinga to na ya abimisa vid nani mona pe magali Congo omona kama yango olongola prince pona njora njora wana kaka olongola prince tango prince eba ke prince alongola team pona njora ofinga wata na wata mema njora na pototi lelo njona ba ke wata njora wanga che miso ko matina suka na ba ke njora awanga na wata awanga niete awanga niete yo ba ke regret awanga ni na yeba ke awanga na ye o sara bi o double discours ona yeba ke double discours ndenge na ba ke njora awanga na wata o memi njora na poto salinga pasi parce que esa place à prendre pour prendre longo alonga pona ye na prévenant nga bitika wata loba na ngabi na ko ka ba njira njora ti na bandi mouvement sika Iwana njora aza kofinga wa me wata mema njora poto ebiango me na suka saini awanga nani aza ingrate ngana ina aza ingrate ponga afingi falite pena ofinga ka ete abi poto wata eza poto te alobaki amoti poto wata ya poto te kana nani kaka na poto na bani ko attaquer njora ngabi muta pesi au verre à maille on dimite po ba ile obido 5 litres bon ko ba ile obido 25 litres o wanga na 5 litres. Alors, moi, je ne nie pas mes paroles. Et soit ne njora kena poto na latine. Miso to bandi latine. Prends ça kena voyage Angola. Il y a ça là tout prends ça l'on sala. Ntanga kena poto elle était contente. Elle était très contente. Mais le lo a fini goga. Lelo afingi goga afingi goga bi poto goga za poto te ngaku na fingi poto te me yo njora na kati avion tango zo poto goga ya poto te kaka na kati avion na reprocher ngabi njora tika biloko boza boke kotoyo okopa mboyo boza boke poto poso okopa ba ke kotoyo ofingi kotoyo o eza poto te malope ane na ye poto ata ba poso ba omona kino na lo mamba solo ah oui ba ya gabi ba yidi kino na lo mamba solo sikoyo
ngana njora to bandi ko atakane na poto makambo ya Goga. Pourquoi azako nié poto ya Goga? Ah oui. O déranger. O déranger inga na ke na salle émission na parce que zongi si na parce que lié na ba diro alobaka. La qui sanga la vidéo na place na fingi Goga imbécile. Place na fingi Goga ebe oyemba te. Qu'est-ce que vous appelez par injure? Quand je réclame quelque chose qui m'a fait du mal, vous dites que non. Pour mon enfant, vous dites que non, j'ai insulté Wata. Ceux qui n'ont insulté Wata la vidéo, mais Goga nga se sangati. Qu'est-ce que vous appelez par injure? Qu'est-ce que vous appelez diminuer quelqu'un? Na uti kutu ko sala émission kalaté awa. Na bi bata wenge basila kane tata ba. Avant kutu na sala émission na bengi Goga manga Goga na obeta ndika na komeli ekanga na obeta ndika mo boye na ocha kongo na kati ezaka boma misu. Maman n'ingane tibino réclamation et injure. Il y a eu le coup ça fallait être en prison. Oh, ah bon? Il en prison 6 mois. Maman n'a qu'un salaire 2 jours, ça 6 mois. À boloko. Ah ça encouragé elle la fille. Oh. Maman taka ba ça kabal ba yokana, ba on basti la fali poisson. Ba funda fali, ba ke moi ba lo makama moi. Ba on ba yeba na kabal. Tu ba bêtise tu ba mama nana ye tout ye. Mais si ko pour na visa kaka. Azwa pété. Ya ozwate. Ba ozwate. Ba ozwate ya serré c'est leki. Ba ozwate. Ba ozwate. Bonyo ko pa ma ba ozwate. Alors que on ko comme ça va mission mususu. Na sona besoin ba service ba bo soutenir ngati bo comme ça mission mususu. Alors que yango il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il n'est pas anti-valeur. Parce que non, ça sent à bouna moi nanga olongwe bilamba. Et ça ko sonité. Moi nanga yi mutaka na. Et ça ko sonité. Moi nanga so so mono tambo na nzamu na ka mutaka la. Docteur qui m'a demandé pour na poulet rôti. Poulet. Ntasoma nga soso na kwanga akotinga na chambre na panzima. Non sango. Bah ça il va jouer pour na poulet. Oh yo ba couper na poulet to vendre ba ken na salon, ba coucher na balcon. Pas migi. Oye bien ouais. D'accord qui to boy ko zalaka mkolango. On azalaka ko? Azalaka ta on a déplacé mais ken na yoko se regretter malike. Na pa mkolo sala makambo nga na regretter. Nga makamni yango tabi pata motiki biso kuna sara pena migi azo coucher na balcon. Attends la chambre. Attends la chambre te mi bali musu ba fani ni ngetika ba beta yo, ba beta ba tour. Nicolo kako soit micro au ça l'émission. Na balcon. Na balcon. Toi tu te respectes. Il y a une préférence à ton guerre. Mais tu t'oté. Pardon. Moi te que na mela to ba na ba limbisanga. O ba yike mama mso mutakani mona na te mona na apeti. Et mona na apeti. Oko sa yembi na mo. Yoko lo ba na to yembi o sa na mo na sans tabou. O ba na ko lula ye. Chance que azaka moi mombo bilo kan nzoto telema papa mbate soki te na yebi te ko ngoti kele poisse ya neni na nzoto o porter plainte mwana ya muninga oyebi mwana na sekana sana ajni so na bila bimisa ane wana bike mwana nga sekana saka adolescent ya to se respecter na na pour mamutute baba ina ngana ki soutenir mission mususu on est que place mususu na ka place na mananalia kati si qu'on a soit baptisé soit bino poani na ba ce qui m'étonne na ba lité akana na ba to ba finga fali ba côté bi c'est qu'il a une énergie positive hein c'est que boyebi ke makambo kozala boyebi ke kuniate kozala na ba to yo ba solisaka Goga ba obenga na téléphone na ba misia wenye musu ba benga. Pour nous soutenir moi notre soutenir Wata sonye na otanga na binote mais bon mona kana misu bon mona ici sur l'adoration et la louange nzambe na katela apongi o émission mo pesa ma apesa inga bolamu na ozongisa ka nyongo ya kotenga ya ofutela nga bandaku ya kokonso bakanginga bimisinga soki ko tupesa bana nga loso ko futela bana nga classe yango na ozongisa mwa mbali wana parce que akotisa nga nyongo na ofuta nyongo tambino bo négliger na kena Goga nde na tindeli nga 5 Goga ne yango na osala kaka hôtel ba bien fait Nathalie ba bien fait na ozongisele avant na longo internet yende pa no pesa énergie suka alors bon mona ngona misu papa olongwa motika internet na tika ko mona continue otiwa mba na nga olinga suste na zemi poza na ngoliso
Ah, Zemia, oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. La Zemita. En tout cas, la pesi papa Paul Fikipo. Mon bel maman Nathalie Nisala. Les jeunes millionnaires. Simone Kama. Les jeunes millionnaires. La pesi Bambo Tebele. Moulangos. La pesi Bambo Tebele. Betty Moulanga chaud. Mais moi, on a qui conférence au Masala qui est mission à l'été à Kanda, il va spiritas va lingo te mio ba yo pour ma spiritas te respecter bango mais yo linga mingi watande ko ya bon temps ngana ai ba ko chilo poisson ba spiritas ngaso meli poisson na meli poisson comme en vitamine. OK bani ko mana ba on tena omela vitamine comme les poisons na mena nzoto kambaso ba bwakilanga ngana zani ti mwana mwasi angola te oyo comme nina bomolo so bomolo alo finga ngaza na mama na mbaso mukumi sa epeti ngai abo za la mise skama nga leke chimo na ngana leka na papa ngana ke kumisa mta mama kila chaque mois ni mwasi netinga yeso mwana sa bista mwasi ngana kumisa na vina ngeza goreti luvuezo mami mwasi na kumisa goreti luvuezo ba beti mulanga ba joli mayala ba pire serre ba blandine kandolo ba pire serre mais mwasi na tombo les goreti na ebitina on se comprend. Balili makaya baba serre na biso bandana. Baba Anne Marie Bonga baba serre na biso bandana ba Château Rouge na pesi bino mbote ba oya ngape na mama Château Rouge papa Mutalombi kuna sika ke na kutoliaka na mama Lombi sika ke na lokyo so bambinzo ya na ute écoute pas fali madame na kumisa ke papa na kumisa ke kuti na tanga ko communauté na kumisa mwasi eloko ya bomolo ya salite ya peta sangola teka bo bana teka baba kisa bo koko to bandumba ba ebaka na ke lo kumise poza na nini moteki ebaka nini na préféré na kumisa mwana mwasi oyo ya Angola oyo mwana mwasi oyo nani ona kumisa la reine de Brésil bita morena bomolo pena teka ke baka ateke baka na Angola ke poto ya pasi ya ki bordel ngana ke okumise omona ngana émission de satan komoni yanga le kana papa mbati ah oui ngali kana papa mbati chikeba kut na late lamba na ye biete to kenana kama na nga bengsa kama na nga kala uti poto kabiso la mana na boka chikeba te nga kumisa mwasi papa mbati po ngana nzele eloko na ngola teke baka baby sinde konaye azwa baby sinde konaye kona ko atikali bilala la na ngola abomi batu na ngola ti bakimi na baby si ba jeune fille ko lembula ka bana batu sama kolo ernos mo lei mu ngana ke okumise mais que tu retires phrase voilà retirer parole quand nani ngo esa bango finga yo mozaki na bango ozaki ba finga oteka vérité na yo et comme finga so pa chanter bon ba finga ngate ba obanga ndeko ba obanga ndeko bangeza ko banga ba pesa ba modo yo kasi ba finga pamba modo ba benga bango bo finga ba benga bo finga bo komela yanga to ko finga osani no foko to finga na oloba nga kaka ko to lande pe chemin de la gloire to lande chemin de la gloire to lande ki pe interview mo ya Mimi Chiki Vasala ki abina ki sasa njora na poto Jael show ya kasi bona katela ki linga tanga bana ngali kama na finga ki na ba dem ko lo ama président Ford un président to asenga beta sous président Matolo ma président faut na mbongo kabila bato aya basila basera kala mana sera kana na mukolo mena YouTube za sika na sa sika mena na nzoto akala mena sa sika ya Android taranga vraiment taranga vraiment na tete la pembe o kade lèvre sexuelle lèvre sensuelle ya nde babozwa te moi c'est nef le mbata alinga be bodo mingi makasi mais c'est mon mari ngakata ranga na sa sika mbilo siko bo sali sika kala okompe su kala ibali ba boya bino ya ko boya bino ba banga sa ndeni aye pena ba se retrouver pena na mesa boy ala na mbali tu avanda obinyo ndeni banga bongo ngasiko so mutamu nga dejo ona mesa ona na mutu ta simba te abio afisha bibale mingi te obiso bika babia ngaite ya ngaite yo kumisa njora makasi bino bolia mungwa na mukoni na kufunga makola mutaki olina kipota mutuna ngana kati ngamo na mwasi ngayembaka ngali amungwa te yemba ni ngayemba na micro yemba onde na yemba pa mbali ngana lia amungwa te ngana chanteuse
Non là, tendez monte. Voilà, Maniké de John, donc il n'est pas trop solo. Non, là vraiment formidable. Bon, nous avons Maniké ça pas, c'est aujourd'hui regretté. Bon, regretter ma case. Ma benga ni ba, ngabo ya te. Abo. Soki mo, so na viva na mbongo na bino bo bomba. Bo beta ba shit libre. Bo mona. Là, il y a poto tuni comme que si matumo il y aura ba. Il y a petit fait ba ko soane comme mbongo. Kasi babika ngamo munene ba problème musu ya ngwana. Ya minene. On a les $14,000. On a besoin de nous embêter ma coffre. Mais l'écriture, c'est pas bien. Et il fallait faire un respect. Il y aura un tabima. Il y aura un vieux belé. Il y aura un prêtre belé. Ça, il y aura un tambonati. On a une gratitude. Ça, il y aura un. Yo kasi motoko apena. La joie to kuta na obunza 10 000 € pesobo. Baka mbongo na ba carte. A peso rendez-vous a timbita musu bureau. A to kuta na bo pesa na kambo. Ah oui. Est-ce que Penza, pasteur Joël, tu as coupé $14,000? Il m'a montré ma kiona. Montré kiona quoi? Il m'a montré ma kiona. So bi Moïse mi na ondima. Oli mai kalamba ina ko ondima. Mais yete. Il m'a montré ma kiona fa. Mutalo baraka non boya na prophétiser le ya na $200 pour la prophétie. Hein? Action prophétique, il faut y a $200 à prophétiser pour nous. Et ça me tient on a bien ko 14,000 à kabeli mutu. Tous en respect na batu. Il y aura soit gamuto ya respecté parce que il y aura soit gndé à binisi na ville, il y aura soit gndé à la kisse ba prêtre na mboka oyo. Ce quoi zoka moi souffle. Oh atamola na yo. Oh y aura ayebi ba vie en mbongo et ville la facilité ko tambo. Ville a facilité. Il y a une gratitude ya bongo. Oh comprendre que na tam ces mot d'ordre ba pisi ba attaquer. Au sambuseka. Oui. Mutoko la yé yoro a na bandali na avenir lemba yoro tikele ndako yoro ke Côte d'Ivoire a olamba fufa zoli ya ko bani bongo te ouais tricage ngi banda mais oui eza mabe petit fallait ofana na bandali pa yoro tikela ka enda kwa ke ba makamna ye comment ko bana muto abombi yo ndengo wana tangu ya utambanda ka kana lo bana ko la fazers bashaba na bashaba na bani mutazu ya chio na ndako oyo sambuse bongo poani oya sambuse bongo pour gagner nini muta bombi apesi o valeur ozuma jina malonga okoma bela ba beda chou parce que kutana yoro mutu nanga bando tambusa yo azaka na victime bando tambusa apa ya zaka utama na yoro ville mobimba a kutana ba prêtre ozoma 1000 mois 2000 ba beda chou yoro muta l'accès ba sikoyo o lo bana yoro lelo aka pozu avio ke poto ba engrande bangoti po yoro bomba ke lo kwa mwana ndaku nyoso yoro afana na kishese ya bana ovana siko ya tika ko oh ya to za batuko nga kuna yebi te nga na yebi pa yoro bona avenir lemba côté na biso yoro ba futela ndako na mono amétis oyo o akosela Moïse mbie makam Eliane ba ovanda ye mutasukola basani ye mutasukola bilambe Eliane ye petit fa ovanda sokuna yele na bana oyat e pa mobali na yoro bot mobali na yet mobali na yoro mobali na yet Eliane mobali na mo yoro ba sa mobali na ye yoro sa mobali na ye ba vanda ndako moko eza ya bomba na te Eliane yebi on akuta bon combien de fois afanda awana sala awana alala ka tia pas donc pas monde ka mwasi ayaka fiancé ba ka kabana leta bakenda Côte d'Ivoire eza disolo bomba te yene mutando sukola bomba sani ko kende bomba wenzi ba bitinda ba mikemike ye mutando ana benge petit na yete mais ana benge mwana na ye abenga petit fali mwana son fils lelo son fils ango bana sala bongo au dénigré bongo pourquoi aux avions siko wande obengi manike ingrate yende ingrate internet eza ba il est très batono vide. Voilà, Maniké, le tout ce monde nous est kindingo out ko beta maralemba abeti abe manuka. Kwa be ko manuka. Oy mwana na inanga pwani. To ba bekelo kwa inena kenda epaya oncle na ngai mokonza basakata son excellent Gilles Alengeti. Abengisa ngai. Esala que non bazu bango bazali na poso omona ina boya kutoki na bango bakitsa mutema to koma na bango kuna bazu envelope mbomba pese pana ngaba manga to kata mboka tika nga pese bango 500 na kina 2500 ezali mbongo kuno na bisoti ndio na bino konza basaka ta Gilles Alengeti son excellence mutapesa biso IGF alinga mona ngai nde na lekana TV mona musakata je salue Koko Kaniki apesi nga envelope na mbongo na nga na bureau na maboko na bureau na ye ba bonde na pesa on pesa bango 500 ba nga toka ba 1500 na pesa te
eloko ayinela ngai yango toza na kati ya jeep namona Kintsekwa longole Kintsekwa solo mbuma valise nakanga bi ngapela kwa munoko lala te na nga ndeni bino bwa solo boye to komi kuno akomi kolala bavandi sa bangata na kiti tenga na fane na kiti boye bosa fandi benga na fane na kiti oncle na biso fandi benga na fane na kiti to soli tie si na kangi na photo to bimi enveloppe pe na maboko nanga to komani to kiti na pesi bango $500 na sala imabe pa kuna kena ngo nyonso na rekete loko ayinela nga yango wana ya finga nga ndengo lingi finga nga ndengo lingi ngavo finga nga il faut que mamulai neti Jonathan kende ba buka ko ba so mulai kata su kata ra po su ke no tika ngo ebeleza na basili wana otika ngo po mona na po ata yo muto mona nte su kino e mona naka bien ta ko finga ngo 600 600 kapo natala pena abenga sachet utapa muta tangi class ya mawa mais continuer on est amuke ça bien non ba beti moi ko beta ba kitoko te bien bon on est bien et comme si ko sel kamba corriger oyo banga te ba wari ba ko tena nzela ba salo lo ba sali ba wari ba sangelo ni ba sanga nitini ba sanga nitini ngapa na tali na fandi bo na la kisi ke azana simu ke ba beti eti pendant omoni ngamba nke po simbanga ya pasi oui poso ba pesi o miso mo ba pratique ka charge mo ko kima vous comprenez tangu bozo vanda bozo finga ba insanité bozo toucher ba personnalité ya batu foye bandeni bo salela ngwa. C'est ça qu'on dit, l'on a qui musepe, et moi beta wata ba clash, ba ning, ba flash, c'est ça qu'on dit. Et ça la abana le bana wata, ta comment le bana wata pour ngana ki ba obanga. Bango tout ba ka ke non ya kuna na okete pour ngana mutu na bango za problème privé. Goga patron. Mutu ayana arrange, mutu aliboso na mboko goga. Patron boss life. Muto boya ngwazate mwana muke patron a chapeau ta danger soit côté ville bango so babata mi bayebi ya bombe yate to vanda na mboko to yebi ndenge la pulga kenda mutu nyonso respecter la pulga on se comprend c'est un bon chanteur likama mingongo kutso bika to cha mngongwa to longoli kako to tune okoye mana goga te abeti foe abeti foye atraite nga neta linginga tenzo kalelanga ye sajini nanga yaya mwambana na yembaka Milo zioni ya wata bo maembela R9 ya wata nze moni olembela R9 y a pas de liga R9 te bozela chemin de la gloire biso to aka tembe kiningo abeza nze mwanzambe. Ouais, mais quand yembela nzambe bien ici sur l'adoration et la louange. Aba cha ligne ba balingi to yembela kaza mise chrétien de bana mbongo na mboko ebite. Ya ebite okangola nga ya okangola nga ya ondi mekulusu ondi mafimbu Yesu nanga bonga na bikaye 2000 ans areniaka yo mona mutu anaje 2000 ans boye kuna yembela muta demi omona tenze mwa babere na atile opone yembela nzambe bato bakobela monda nti lo samba babia bako ayembela mutu ta yembela nzambe bomengo ti lelo mutu soke nga sepela parce que ayembela l'homme de 2000 ans ti lelo yaya mutu na bino ayemba ka banzembo ni asuki wa bino to ko beta na église o mo beta na ba WC bo uti vacances boye yaya bosila Bozela, l'album du siècle, l'album de l'avenir, l'album du futur, chemin de la gloire. Merci Maniké, merci. Bakalingomba mbote, na pesi yangoma bambote ebele. Donc on appelle yangoma, donc on appelle ba staff nyonso bambote ebele. Tous la chemin de la gloire. Sylvain BH, le patron lui-même, passe à Wata. Le patron Sylvain BH. Donc, bisoka tembe. Chemin de la gloire ebima. Ça na problème na mututé. Mais
musala. Bon, le moni réconciliation il y a Fabregas na depuis qui ça liondé. Ngalo Fabregas alemisa anka nimba réconciliation makasi mesuki la kama basenga pardon pe kuna. Esuki la mabe. Maestro tika ba bloko se réconcilier ya mutu possible bana mabe bo bani kama. Buke non ka bon. Bo pesa ni mote si ba réconciliation bande en place moko wana. Ya autant bolo bana et pourtant bolo bana mutu foi bani nyolo bana ye. Batela munoko. Foi bani nyolo bana ye. C'est quoi les locaux? Pour se réconcilier, mais vous en avez antécédent à injure. Ah oui. Ah, c'est quoi? Vous vendez bon, il faut que vous se réconcilier. Bah, ils ont attaqué Ghana d'Adjou. Maïs va salir succès ma casse na mboka o. Aluka a remonté na surface na nene asa mamne na ba sangsa na emelaka. Ah oui. Emelaka. Toutefois, ninge zawana ngana respectable makasi tout maestro na respecter que makasi parce que maestro d'abord c'est un ami. Ah oui. Non, c'est un ami pour moi maestro, asa muto pe na bomba na motema comme un ami comme un frère. Ah oui. Tu vois, il y a beaucoup de bienfaits qu'il m'a fait. Vous comprenez? Maestro conseiller na makambo ebele, maestro mutasa conseiller na tika clash. Abitika ofinga. Tika ko finga na kenana ndako ne na fandi na lie na meli. Ngasiko sangana na o sepe na ngote. A leader et mon lobby a olobake non pour na nganda komi boye alors ba biloko wana e benda ba guerre et lukaso ba biso amani keto ko intervenir on se comprendre c'est ça message à mutu balandi awa en tout cas ba nyonso balandi ngai ezaka que non soko za na compréhension à bien au comprendre que non pas te belé na carte internet ba oloba mensonge pour na visa. Natikali ko dénigrer poto ya falite, natikali ko finga poto te, na lobaki na sepelite na batu. Oh, na zappel na explication ya pesa mutu te. Na ko se lamenter pété. Ngana o loba. So yango bien yondo yeba. So pose yango bien te yondo yeba. Donc abonnez-vous massivement à Congo Liziba TV. Paul Fikipo, motema ya maman Nathalie Fikipo misala. En tout cas, RNF l'imbattable, les jeunes millionnaires, Simone Kamba. Donc, na pesi ombo. Simone Kamba. Na pesi ombo te kebele, na pesi batunyo so balinga. Na ba balinga ngate, na pesi nombo te makasu botala anga. Ah oui. Mais, grâce Mbizi, prépare-toi à souffrir. Yonde mutote à batu ebele. Pas si na yo été à batu. Merci. Merci. Merci à nos abonnés, merci à tout le monde qui pendant la question, on a fait notre pour de jours côté la émission Abisso ba vérité à nakati ya Congo Liziba TV. Merci et tout le monde balasima. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.